sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on bien nous armes dans nos mains. Car c'est cette épée-ci sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart. Son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome TV, nous sommes en direct ici à la télévision, que Dieu vous bénisse. Alors Lelo, vraiment Essengo Ezali, et puis moi Sangope Amao Ezali, te outé copain de pasteur Nicole Mbona, ou Azali moi si à pasteur Ogi, à Tsekaki Biso, que son âme repose à paix, et ça ne vraiment pas si ming dans mon thème. Mais autre chose, du côté moi, surtout à peine Essengo, moi on a Biso depuis 16 ans, moi on a pasteur Nzubila, Bazola Nangaye, passe Bazali, et puis Naebi que depuis Kinshasa Beauté TV Moro Batebele Nakati à Fondation Botala, qu'est-ce que je dois parler alors? Dans la Sabino image à moi na za Sipui, alors les la télévision partout dans le monde ba mon nae, bon on a besoin de bien after this video. Thank you. Allez, bye. Odige, comme ça. Odige. Odige. Et là, les enfants ont mis la pancarte pour ma produire. Bye. On s'appelle. Allez, bye. Odige, comme ça. Odige. Odige. Et là, les enfants ont mis la pancarte pour ma produire. Bye. On s'appelle. Maman, Malène, président. Allez, bye. Odige, comme ça. Odige. Odige.
C'est là où ils ont mis la pancarte pour ma produire. Bye. On s'appelle. Allez, bye. Prodige, tout comme ça. Prodige. Prodige. C'est là où ils ont mis la Welcome back to Welcome TV. Bomoni waneza mwana biso pour déjà na kina baza na quarantaine na papa nae na Stone State. Alors autre chose dont on va makambo izole kana kin plus précisément na Congo. Nangana usabino video voice moko me na moni na lobakaka. Oso na kusaba voice abatu moko biente. Voice ndeko moko lobaki tout na makamusu na loba mena loba ngote. Nana lobakaka. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Les gens vont comprendre que que le président Félix a des étiquettes, je parle tant qu'un individu normal au Makambo est sérieux. Le président Félix a la mandat à 5 ans. Oyo, les Américains na bateau nyoso ba dirigera mboka na biso ba dirigera mboka ba pays africain. Bazaki na besoin que le président Kabila akende alongwa na place wana. Alors, président Félix Azosala Oba Bengarango, intérimaire. L'aime ce qu'on comprend, na bandi pour na répéter ango, na ebi ki boza ebele Boulanda. Président Félix Azosala, tanaye Oba Bengi ke 5 ans na ya intérimaire pour bazaki na besoin ba débarrasser président Kabila. Ba tia pas président Félix Azosala intérimaire. Donc un intérimaire, président intérimaire, atazane président de l'Union africaine. Américains baro yambete même les anglais baro yambete po bino boyebi mboko te ngana fani na Angleterre awa na zamona banglais na yebi mboko ndenge zali donc ba batu moko bamona à part nzambe za bango poza pe bongo c'est eux qui dirige yo moni biso les na kati Angleterre les appela ba mentalité mo ndenge wana moi na Londres ya solo akisa drapeau te moi na Londres ya solo azaka la tête haute a tambola parce que yebi eloko ya zanango ndenge na zoloba na tête haute na yebi eloko na zanango. Président Félix a aussi la 5 ans intérimaire oyo président américain ko yambete pour na basola masolo oyo concernant des mokili tambolaka pour ya zaka donc muto ayaki donc le débat bo senga ko gouvernement de transition que les la gouvernement de transition ba bon celebino bien ba bon ça va y a le cas que dauphin bon na ba dauphin te que muto président Kabila mona que non y a aussi ma masolo bien aye na poste wana a osala musala na ye. C'est comme Moussa na osala, et ça le cola qui a aidé les Américains pendant 5 ans à se débarrasser na président Kabila, aller ya asala. Azo meka ko sala makambu na ndenge o ya lingi. Mais le problème est dans la mboka na biso, le Congo c'est un pays où presque tout le monde et surtout les politiciens, ce sont des voleurs. Na bandeli pour la bonne compréhension de ce qu'a bien été. Le Congo c'est un pays où presque tout le monde bazaba voleur. Aucun parti politique. On est entouré par des voleurs, des mendiants, des gens qui ont été bakoulounés. Donc, ils ont été non. Ceux qui ont été parti politique, ils ont été volés, malfaiteurs. Les gens qui ont été président de la République, ils ont été autorité. Quand ça photo na président de la République, les lots n'ont foutu la bambon pour qu'on ait photo. Les locaux na président de la République et ça la bateau ba osala o basala donc les gens donc muyibi escroc donc le là a quand sa photo na président quelque part
À mon dire, il y a ami à président. Non, tu n'es pas ami du président de la République. Je parle à partir du président aussi à Congo. Vous avez amité. Bisous quand ça va photo na ba star, vous avez amité. Au coup t'as star bobi. Ah bon ça vous s'appelle Bokangisi photo, mais vous n'êtes pas des amis. Ah bon, à s'appelle quand dans ba photo ba star est belé. Dans ba photo ba konze belé mais on n'est pas des amis. Mais tu ça ba photo. Le nom na qui ne comme le roi ba trafic d'influence mobo, muta préféra quand ça photo na ba première dame, na ba président de la République au coup t'as une occasion, au Bokangisi photo, allez c'est comme il construit batu. Bien aimé. Vous êtes des volés. Mais ce que et quand ça va dans mboka na biso na Congo, nous là où on est en train de bloquer déjà au bazar ba projet à bien pour mboka bonga. Au Congo comme maintenant ba investir na Congo, makambo ko simbaté parce que va te mettre des cal pays à mboka ya ndenge nini. Basala ka bakal, au mona mutu journaliste azo le kana télévision, aussi chance ba comme ko mona yo belé. Pour le kana chaîne na yé pour au pesa neti moi message ndenga na pesa boy. Alors c'est le sous $2500. Nazo ba bino be fait moi on m'a demandé $2500 pour le canal chaîne mo so na bino tanga kombo mais on est à buzobat donc n'a pas passé bienvenue dans $2500 na PCO pour yo le kalanga na chaîne parce que yo za soki na code ya TV dit mais ça c'est encourager les mal na zipe $2500 na PC mais celui batu bazo pesa na yebité na tourner la baisse ko fait pesa $2500 on no yekuta pesa ki 3 semaines avant. Mais si les autres peut-être ba PC sur na baati akenda go sala masolo na e ngasi ko na nga pesa ngambongo ponga na no pesa yo $2500 na le kana TV non ozomo na bino bato bo pesa ba conseil na ba télévision vous êtes des aventuriers vous êtes aventuriers vous avez pesa ba conseil mais quand mutana personne message o sene montane ngwa ngone za buzoba alors bigo non bo solo na politique vous avez muyibi vous aventuriers di $2500 pour na le ata le bat bazo à Londres. Oh, bah, on peut ça parce que, oh, bah, c'est de Yuma. A joué à PC 1200 par les Canadiens, nos 30 minutes, $1200. À PC. Aza Yuma. Mwana Yuma, tu n'as pas commis qu'il s'abongote, n'a pas qu'il s'adrapon n'engwanate, n'a pas pour qu'on a 30 minutes, n'a pas 1200 à PC. Non, je ne peux pas le faire. Pour faire quoi d'abord? Au moins, les gens sont des corrompus. Parce que quelqu'un t'a poussé, bah poussa rabino quand même bon dimanche. Yo ça la mbongo te, okoza bakaro biso otambuso na pota yo zo na kino so moza monwa. O ça ba théâtre na TV. Lelo ba bloko no se bokongo leka, lelo boko ma ba vieux belé parce que tout ça c'est ezapo na Congo mikila la sibino nzela. Bino tu boleka leka ba Congo mikili a boko leka ba Eliezer boleka na ba Congo mikili, ba la sibino keno ba sala ka bobo ba tala boleka leka wana. Yo sala ba théâtre na wana pas moi no ya Congo mikili yo. Lelo ba hotala yo aussi chance ba pousser yo. Mais c'est ba pousser yo. Zala quand même gentil na bato. Comment que le senga pona ndimi na ngati ke ba pecho ba leka na TV na bina bandeko musu ba leka wana, ba pesa ba prix wana. Na ndimite. Yo moni Shabana bengana ko parce que oza muyibi Shabana comprendre que wana na TV na ye yo zo fait $600 $500 na mois yo charger mutu pa le kana $150 pas de problème pour moi mettre $150 c'est normal mais sikoyo comment yo ko longa Shabana calculer le yo abike non nengo le kana ba futa na mutu mo $150 wana tango zo le kana Congo ouais $150 na mutu lexi 4 $600 na mois koki amasolo ma prix. Au bien là, on a un problème. Au bien que on a un business na yo. N'a pas un problème parce que business à média. Aujourd'hui, ça média. Média tambo la bongote. Beleze tambo ba le kaka na ba média na bango ah ba futa ba $300 pour les kana ba TV na bango $300 wana. C'est ça quand même moi normal. Mais toi tu passes de ba monter ba 300 na ba 2000 na ebisi bino bato yo bo pesa wana vous êtes en train d'encourager le mal. Vous encourager le mal. Ce que le loma yuma moka wuti ce sont de yuma a wuti Londres azumi de sa PCO pas que le bama kamne ba ya ko logo taba fulu ngana yuma tena je ne peux pas le faire na ça on a encouragé les ma pourquoi encourager des te ezama be il faut pas qu'il ça ba prix na bino bon yondo qui dit ça prix na yo banani o ba na kenanga na kina le kana télé senga na futa rien na le pas ya o muto nani Molière na futa rien bozolo balanga ke non ba suso ya zwa mbongo te tana yo prix mais ko chaka ba prix wana te zolo ba na 1h2500 ndeko na ngana na loba na tangi no communauté soki kaka ndenge za awo zo continuer no kaka ndenge wana
Non, kitisa yo. Non, kitisa yo na niveau mon azo songa na mona nzambe. Ba bloko wana yango te. Na yebi so ba sala ke no bo chaka biso ba kal na potawa. Biso to souffrir to comme quoi ba trapper na bino. To pe sa bino ba mbongo bino boliaka. Mais ici aussi on travaille pour avoir l'argent. Ba sala kat pour avoir bambongo. Et puis na yebi te sori bino boza amité ma be bo mona ke non. Sori lelo net ne bunetti ngape na yeba ngape ba président ba yebi ngati. O te so mona ke so na megole kana TV na yo. Kaka ndenge eza lokwa yo fulanga te nga nzambe ni mutafulanga et puis mutafulanga ka nzambe soki nazalaki na besoin ko fulanga nga na peso pe demise nazala ngome na mona no nkele déjà na yebisi bandeko na bime mutu aza muyiba za ventrier comment appris wana soki nazo répéter soki batu musu ba repesa ka bino amoni ki apesi pe 2500 wana là sur apesi pas ko le ba parti politique moi je ne parlerai na ngana ba makamba parti politique te j'allais parler de moi et de na société na biso sauter nanga yango na lobela lorsque nous allons sauter la biso biso moko na kati Angleterre mona patron société awa nazala ba société ba mindele siko to ndimi to na nzela sasa to sala ba nzela to ko bimisa ngana ko linga te ke ba bimisa ba mbongo nyoso tu bango moko parce que pona ko zongisa na Congo na yebi ya mboka moko za terrible pona ko zongisa mbongo ba sala ka misala bazaka na ba difficulté to yokani to pesa 40% ya ba travaux ko sala ma ce sont des millions 40% et gouvernement peut 60%. Mais ce qu'on a tant à masolo, c'est que besoin compliqué pour rien parce que pays moko miyibi, bon ça les projets à Chile joue awa. Non, financé, c'est les gouvernements qui ont financé le projet là mobimba 100%. Bon détourner bon. Bino moko. C'est comme na bino, bon bimisa kambongo bien, ale boyibi les sous. Mais c'est comme mutu tanga yena mbongo, abibacha. Besoin ngasu boyiba, mais besoin na ndenge nini. Le président est entouré par des volets, le président est entouré par des malfaiteurs, le président Kabila, bon, ne sait pas si Namiyibi, le président Félix Yo, président, Nabeni, Batba Koufa. Pourquoi bon le président Zobomate? Yo kasi Bamindele, Bamindele, Congo, Bamindele, ils savent tout ce qui se passe au Congo. Bayebi que ce n'était pas le président Kabila qui tuait, Bayebi que ce n'était pas le président Kabila qui na ôté ya ba massacre na ba kamno sa mabele kanakata Congo mais bino ba congolais boza mal informé bozo ba ke la on dirait yem ta sala ngo soko mutaka mo ba bolobi ko non ba pona monga net yo kasi net mutu ko ngana na Congo penga et puis d'ailleurs ko naïf sarabino bato bozo mo da bazana ba miyibi bango moko siko mutu mo azwi mbonga pesi yo ya ko pesa ngazwi pa pesi aboma haute et ça la maraté moi je lui parle des choses qui est vrai que notre pays est obéba parce que les gens ba habiter ma bé à partir y a ba politiciens ba voler à partir y a bateau ba ça la gouvernement tout ba voler yo ka seta mo yumo akene na kina uta Londres na obene yuma pa pesi mi desana na boso na politique c'est un kebere pour les kana makamna TV na ya golongola ba poubelle na balabala yo ka si gentini a salini et ça rien pour gentini yemo pas na besoin asa masolo na ye ozo papa na kine comme ndenge wana pour le pour ça la masonnette ngale neza awa so bo tchanga bakal parce que na gouverneur te na zape politicien te yangwa so na ko politicien ngape na ko salati mais so na ça na ko tcha mutu kalite pour yango muta projet a Chile jour c'est un député bobi misi mbongo na gouvernement be bo sali pe rien mais boza ma mité ma bé nous qui sommes en Europe présent na mbongo to bimisa bolinga boyi ba kabiso sumbongo mais boza na ndenge nini bokota na parti politique bobo siko ka batu bokota na parti politique bobo bimisa batu boyi ba kabatu babo nena eloko nena lo bapo na mona moko ba msu ba zolo baloba obina kin soko bimisi mbongo neti ba mbongo uti ba Europe osine ba contrat na au défi ba million o que no bongo c'est la bango eloko na gouvernement so bazala kana mbongo te mais on yoka ba détournement ils sont en train de détourner des millions de dollars o bazo bimisa bango moko. Donc cela veut dire que le pays est occupé par des malfaiteurs, par des volets à partir de la tête aux pieds, miyibi na miyibi, na ba journaliste miyibi, ba tutu miyibi, sur le mot que tu as moandengeni. Mot que bon andengeni, petit peu par exemple, mate fa lozo bimisa ba marche pour na lukanini. Ba marche na bosali pour na lukanini. Donc cela veut dire que vous êtes en train d'embrouiller les gens. Minele ba osekabino na ndenga pe na osekarabino. Bozaba incompétent. Vous êtes des volés au non kabino kele. So na pona otala bino non kabino kele. Pour ça ko sanza pour bozo bebe samboka ngo.
Na yo kasi le longa soki muzete na kokota ba makamna bina pampamba te. Ba makana bina ba miyibio. Na kokota ngote. Et puis soki le lopé makaba télévision te bo mona ngana ba masolo te parce que nga depuis na ya poto la linga makamna bina ba congolais te. Je n'aime pas ça. Soki na kota parce que j'ai compris. Pour à partir ba combattre ka pe ba buzoba na bango ba kotanga na kati mena lingi pe ko se laisser te. Soki na kanga na télévision parce que na lingi te mu congolais moko le kasu na TV yango na kanga tout. Parce que yo le to na makamna ba le kutanga na na TV siko normal parce que za TV ba mindele bazolanda gouvernement ngete bazolanda ba yebi ke vérité zao. Ba yebi nga na zo ba makambo ya solo. Ba yebi ke non yo soko yo na makamba po nde ba manda ko sabat. Nani kuta bonaki papa la ngai moi na sala ibo ba menteur. Toi les akili kuta. Mais je suis en train de parler aussi de ce qui se passe au pays. Bonjour baby ça. Les gens sont un chef de l'État comme il escroqué. Au comme c'est un sujet où on escroquera battu pour nini. Au y a un chef de l'État. Au comme c'est un sujet ceux qui le nommé conseiller. Au comme sujet à escroquera battu parce que va nommer conseiller pour avoir un projet il faut qu'on le puisse abattre. On peut bon. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous avez besoin de vous bon gâter. Voilà pourquoi nous avons Sabino président Félix a aussi l'intérimaire naïe. Tant à 5 ans. Ceux qui rêvent, ceux qui n'ont nini, baroyambaka na ba mekente, baroyambaka pe na banglete parce que ba que ba chaki wana pour na ka président Kabila se débarrasser. Maintenant ce qui va se passer en 2023. Donc bazana besoin bazo luka bango moko o ba chaka ba président so boye baraté. Ba élection na bino ne kasima. Bazo tala ceux qui ba rotia nani. Ceux qui savent que bazong c'est si ceux qui ba meke ba décider Kabila ozonga bolo ba rien. Mais c'est à eux maintenant de décider. Oh tu bosala pamba parce que le lobo bochele makamno suna mutu avanda ndimanga nae po ba minele balinga batabongo o alobati balinga batabongo o ayokaka mono azaka puli ayokaka ba minele balinga batabongo. Donc ils sont en train de chercher mutu azan na ba mentalité ya ba président Kabila Fayulu wanate yo mutu ofinga ba bêtise na ba marche ozana mutu okoza président Congo ça ne sert à rien okoza président. Donc, un président de la République, il faut savoir la qualité à président Kabila. Si on a un président Congo, blata si on a Kabila Zalaka. Silence naïe. Bolobi bo alobarate, a répondre à kate. Voilà, bamdele balingi bongo parce que nazoe Sabino c'est eux qui décident. Bino bo tchaka makele l'été. Pour mes alaka boye, bo finga ba président na bisoté. Ce bo finga bango, bozo bebisa. Alors que ba Rwandais bazo profiter. Rwanda lobi ba organiser course na mboka na bangwa parce que babungisi banzela bino bozo boya ba basala ba projet na Congo soki mutazi projet na yake na na Rwanda basali na Rwanda boseki bobi atala ba traître vous comprenez ponde boke na biso boye bonde boke na ngabo tie kene ka suka na ke osama kam na Rwanda ti siko so de que de na Rwanda siko bo finga biso parce qu'on a besoin de business na preto parce que ngape na lingiti na bima moins sérieux na ba mindelo ba yebi ke ndenge za na ngwana siko ke non mboka ezo senga mboka eza tout etala banzela ndenge za na salité ko beba partout bon salate mais le sala ngamawa projet a ti le jour ce projet outil na président de la République boyibi bambongo vraiment boza tala na souci mboka ngote bozo yiba à chaque fois bon moni ke naza o se pomone kana likambo parce que bozo yiba ba ko chayo chef ya parti mobo oyibi o komi makambo mais mboka ndenge ni botambola kana ba miyibi na kolemba na yebi ke na mwana kutazola nangana tsumba na liboso auti kisasa ayoka na bimbe papa azoganga abolika na ganga tende ni mboka na bino ko polo yemo yawati omoniti nde ba okipe yo omoni ndengeza donc ozawa na donc prière oyo ya donne-nous notre pain quotidien mundela silisa yango pourquoi parce que lingi pe place souffrir te mais bino bozo luka pe place souffrir pe pas mona passe eza passé na soki nanga na c'est le monsieur mo soit bien na bimisa bakam nostu na copiera mutute que na registré ba voix za maramote je ferai pendant une émission avec des preuves ma bandeko musu ba lobby na ninge o singa ba cher wana ba lobby bongo na yo sango bato bongo tota soko kenelo wapi kitisa prix ya TV na yo kitisa prix nengo le ka ata soko le kana ba na ba te yo ka ba neso batala la télévision batala rayo batino suna kisasa bavandi na yepe bafongola tali télévision non même na kini kutu vidéo muta abim samega na ya atala bosolo na pote batala ka o biso batero pas même biso batala on est dans sala talango mona plus de 10 000 batalanga na sukia
Thank you. Bye-bye.